makambo na Congo tozo yoka makambo na Congo vous comprenez yo lo bana mukonzi kaka bolobi ono d'ailleurs akozwa mbuma ata yo mona donc on va nous kaka calme maka bozo boma mukonzi mboka c'est que mukonzi mba bombela mukili batu ya mukili mais ce que pour moto découvrir on faut kota na kata libala bolingo ya vrai yango tozo beta lisolo na ngwana ozomona 42 à 35 ans et qui vous dit que DiCaprio a 35 ans okoki mutu kaka botoko la mukana tongo obandi ko désacraliser yango c'est un péché ozomona donc pouvoir ya mboka yango de présidence de la République yango na babenga ka institution ba tutu institution bozali boke mais institution président ebo babenga azo ko incarner toute une institution batu balobaka est-ce que c'est une loi si c'est une loi to lobi DiCaprio a transgressé loi ce que ça mobeko to loba DiCaprio a buki mobeko botala kan zoto DiCaprio mukebongo DiCaprio peut aussi avoir 42 ans, moi aussi dans 35 ans. Sauf que terre na bango ka ba âge na bango. Donc mamoni makambo yo on touche pas. Omoni mokonza mboka za lokola muto balobi na ye nde balobaka ne touchez pas mais ouais. Omoni fonction président de la République eza fonction moko sacrée. Vous comprenez? Et puis le faut quand même encourager ba artistes comédiens pour lui bando benga biso ba ndumba bando benga batu ba aventurier bando benga batu ba infidèle lelo quand même les gens se sont ressaisis ba pété na musape komiko kote ba komiko honorer basi ba komiko honorer mariage pour dire que sérieux de jeu continue dans domaine wana vous comprenez ako zo bumana na lingala na so ngoba nini to bete bal ako yanga noa ngolo banini ako yoka soni boko yanga noa boko yoka soni exactly ndre mango bote oyanga no lingelo baki oyoka soni so tango zolo ba bongo mutu so zolo ba bongo sekaza azana ba assurance mutu so zolo ba bongo za lokola mona so ka vimbi seki mama za na se aholo bango na media azolo bango na télévision elingo baki na banga te nanya ko simbanga nanya ko sala ngelo ko na mboko za malamu te aye balinga kankechi balinga gali mono balinga soda na bango yo eloko ngo to apena swate bafane na ngayo biso nyonso to sabone massivement na kati ya Congo Winner TV na beni bafane tout avec les filles na nyonso donc balinganga balinga musala baetu bosepelaka na musala nga baetu na sepelisaka na bandako mais soki olingi olanda nga lisusu bien donc bomona nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo eyi osepelisa biso osepelisa yo totalanga yango na sengi abana sisolo bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabundi, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabundi, en direct de Londres. Babi to s'abonner massivement net na film. Congo Winner TV. Bonjour, bonsoir. Naba boni na biso nyonso ya Congo Winner TV. Lelo na toyo ko beli solo moko ya DiCaprio. Toyo beli libala DiCaprio. Toyo ka batu mingi ba olobela libala DiCaprio abali mwana abali mukolo yaza mwana mukie. DiCaprio aza na 35 ans, moi aza na 42 ans. Toyo lobela bino batu bovandi bo Hollanda. Ya bino nini bo olobela libala DiCaprio abali mukolo yaza mwana mukie tel bino na nini. Totali tokina Nigeria totali un grand P tala moi ça grand P tala grand P ndaza babala ni pesa ya bolingo na bango toke totali Macron abali madame na yewa ya maternelle bolingo za na âge donc bino bozo condamner makambo wana ki DiCaprio abali moi ya mukolo ya za mwana muke deuxième sujet na soto lobelela lisolo ya Barnabé député wa finga ki président de la République ke akoyanga noa basana na présidente Toki Sangoke, Azana na prison, a 3 ans de prison. Moi, ils ont quoi deuxième si j'ai surtout le lelo. Na pesi bambote na ngai pa, boss na nga Sarah Kabundi, na réalisateur na ngai Zuma Tumba, pe na papa na nga on 6, pe na yaya na nga Jolie Tam. Lelo to lobela émission lelo na invité na nga to lobela masolo mi balé Gauthier business. Papa Gauthier Mbote.
Oui, mbote maman mbote. Si Blanche de la presse ningo kanisa ki nga invité nga na plateau no ya Congo Winner TV ya Mama Sarah Kabunji na PCP mbote sika nazali. Bon, vraiment to sengi na bandeko ba zapete pour vraiment l'autre ba maramba bien. Vraiment to pesi bango surtout mbote. Naza na disposition na déjà. Goche business. Bambote na yo mingi na yebi ke santé za déjà malamu ozomona doza santé malamu. Tozo bela lisolo ya DiCaprio libala na ende eleki. Nde bato bazo finga ngo abali mukolo ya za mona mukie yo lobini pona yango. Et ça c'est malheureux. Na baina ko loba malheureux, ça vraiment malheureux ça passé. Omoni moto soka lingi to accompagnera toujours mutu na bolingo. To soutenaka toujours ndeko na bolingo. To salaka toujours effort que mutalongwa chez les parents akoma péché. Ozomona bolingo zeloko o même nzamba zoloba que le mariage soit honoré de tous. Ce que yo so za ko honorer mariage ya moninga to moteka okomi ko bundisa na maloba nzambe. Nzambe oya keli likolo na se. Nzambe oya pesi moto bolingo. Nzambe ate sentiment ya bolingo kati na moto lobi le mariage ezala honorer na mutu nyonso to. C'est-à-dire que yo nanga to honorer mariage. Vous comprenez, Nzamba recommandé biso batu ya mukili bongo. C'est comme mutu abandi ne ko déshonorer mariage. Mutu abandi ko suyer mariage. Mutu abandi ko la saki mariage ezana ngo eloko te. Vous comprenez, c'est ainsi que zo mona batu ba komi ba nyama. Omoni mariage ya DiCaprio. Ce que zela ki ba pede na ba pede ba balani ngo sala ninge sala na te ba. Mais loko les am mutu o ya honorer mariage. Batu oli ba honorer ye, ba honorer mariage, ba betele maboko, DiCaprio to bane ko zela bala bali. Batu ba komi ko déshonorer, batu ba décourager, batu ba naïbité, monde déjà un peu compliqué. Hein bon, to vivre kana yango bongo. Et mais ça ils a vraiment le solo mo ya pas ce koleka. Ndeko Gauthier. Pour la nini soki artiste à Bali et luka toujours ba problème. Batu ba komaka ko lobelango, ole bazane sengo e komaka ko critiquer. C'est que bini bo vendre bien te to bozala batu mo mabe, yo batu ba lobela mabe to ndeni. Et le réseau quand il y a un temps tout qui passé awa mariage comme kaka comédien na moi sia poto et ba ne pe ko pesa te ba comédien bazalaki ba aventurier ba comédien ba sakana kana ba sia poto ba comédien bouna boy c'est quoi apparemment ba comédien pe ba comprendre que na ba ole ba makambo za la bongo malam to zo na biso ba sia Kinshasa pira uti ko bala et créer problème DiCaprio na pa bali na Kinshasa et ba ni ko créer problème. Ozo komba finalement toujours battre bato mukili balinga nini. Maman en soi la bolingo za nini. Il faut tout banana ko kini na niveau wana. L'amour c'est quoi? Est-ce que amour ezalaka na âge? Amour ezali sentiment ou ezana kati ya moto. Na pesi moto pe pesi ngai. Ezalaka na kati ya moto. L'amour ne se calcule pas. Bato maele balobi même que l'amour ezalaka na ngo relatif. Donc ils ont dépendre na yote okota likambo nanga, c'est relatif. Vous comprenez? On a zo yoka ngote. On a sepeli na ona mama bolingo yoko sepela na ngote. Mutu muso azalona lingane mubali mungo ya mulai neti ndeko nanga jeribwa alingane bongo. Ya lingane ko na nanga mulai na za ngapi na mwasi ya mulai Joyce Kimenga. Ba sepela na bango bongo. Vous comprenez? Neti ngai personnel nga bobo. So si mwasi nga ke to mona ki goti na mwasi moka pembe ando sekati. Ai mama kosi. Toi yebi ndo neti nga boba za pembe elekate. C'est relatif. Ngan dongi fanatique à basi ya mwindu. Vous comprenez? Na lobi te ke lokwa nazana mwasi ya mwindu, mwasi mutso mute, na lobi ngai na libanai ko linga mwasi ya mwindu. Na suka pe na mwasi ya mwindu. Ça bon. C'est relatif masolo ya bolingo. C'est-à-dire que na bolingo na ko condamner muninga te pour azu mumbali ya mulai to mwasi ya mukuse te. Et ça c'est long. C'est-à-dire que ça évangile c'est long. Vous comprenez? Si mutazo ko continuer ko condamner wana. So ce ko tali mutazo condamner wana. Tale ce ko bien azala na nani. C'est bien de commander, c'est bien de condamner, c'est bien de critiquer. Mais il faut que y ait que bolingo est relatif. Et ça, c'est long moto. Parce qu'il faut que tout ce que DiCaprio, pour nini asali choix wana. Parce qu'il faut que tout n'a pas moi si, pour tout que tout n'a bangoté. Pour nini pas moi si asali choix ya DiCaprio. Tu éviter? Moni bolingo est là, ozo pesa moto. Moto alingaka, ne balbaka bolingo est quoi liki. Soko finiongo makasi et pasuki. Balbaka ndelwa la ndekea. Soko fini makasi ya kufi. Soko tike ya pumbuki. Soko mutu alza ndekea linga avant na place moko ya bien. Wa benga le nid de l'oiseau. Avandi na zala na ye. Soko mwasi ya DiCaprio za zala na ye. De la même manière que DiCaprio
moi si on appelle Azazala ya DiCaprio, c'est-à-dire qu'à se retrouver comme une kimia. Ce qu'on a besoin comprendre c'est pourquoi les gens doivent en faire un problème. Problème d'âge. Est-ce que mitema comme marao 45 ans ou 32 ans na yebité ceux qui montent mais nous n'arrêtons na niveau wana. Vous comprenez? Nga la mona papa na ngazo comme na ba 75 ans, modèle azo linga maman na nga tout. En fait, ceux qui m'ont ko kola makasi njo randi bolungi bakisaka bambo. Bato mukili ba yebi expérience to lobo. Surtout vivre na bato mikondo ba parents nanga. Non mona na papa modèle comme ko linga mais siko biso bana ri moto ko motonga ba to mais tangu bazalaki ba âge wana tangu ba bandaki bolunga ngo zala ndenge ni. Poti papa ko mona ba âge oyo a linga mère na niveau ya liwa ya boy. Vous comprenez? Joua ya modèle oyo. Mais ce que tant que bandaki zalaki ndenge ni. Donc bolingo zala ko la 20. Plus ils ont vieilli, plus ils ont commencé sur une valeur, plus ils ont commencé sur elengi. Vous comprenez? Donc na bolingo muto ko télé matin ba na ko critiquer ça lokolo sala ma calcul mental, ba ni ko corriger nini. Bolingo za lokolo écrire ni signature ya muto. On ne corrige pas une signature. C'est ça l'amour, on ne corrige pas. Vous comprenez qu'est-ce qui ne va pas maman Blanche Lumière. Vraiment tu wana ngana zo comprendre te muta komi ko corriger bolingo, muta komi ko côté bolingo. C'est un peu difficile. Bato balobaka mingi mbali faza la kola mwasi ça za toujours na si so ni baloba ke 42 ans mwasi mobali 35 ans est-ce que ça vraiment solo ajuana soit mbala zani mukolo po nzoto pende za bongo eza pe mutu musoma za mukolo mais nzoto ka ya ba miki yo lobine loko bato balobaka est-ce que c'est une loi bato balobaka est-ce que c'est une loi si c'est une loi tu lobi DiCaprio a transgressé loi. Ce que ça mobeko toloba DiCaprio a bouki mobeko et puis vous allez condamnable ce que ça vraiment loi est-ce que ça la loi batunde balobaka ngana tunika question est-ce que ça la loi o batu balobaka non est-ce que c'est un principe na lobi non vous comprenez ni principe ni loi la maman na zo badwa que l'amour est relatif vous comprenez bolingo est mystique batu ba koti na monde ya bolingo batu ba vivre l'amour vrai neti ba biso ba ona ko loba makambo bongo te parce que ngana za na kati amour vrai bolingo est mystique ça terrain moko na yebisio te secret moko nzamba bombela mukili batu ya mukili mais ce que pour moto découvrir on faut kota na kati ya libala bolingo ya vrai yango to zo beta le solo na wana vous mona 42 à 35 ans et qui vous dit que DiCaprio a 35 ans. Bon, tu as DiCaprio mouké bongo. DiCaprio peut aussi avoir 42 ans, moi aussi, dans 35 ans. Sauf que terre na bango, ka âge na bango. Vous comprenez? Donc, abatika ko condamné bango na ndenge wana. Moi si, au bout de moi c'est lingani. Moi c'est lingari si quoi à l'aise. C'est ça la femme. Moi c'est lingara muto yo azo lingaye d'abord. Moi c'est lingara muto azo na confiance naye. Muto osale confiance. Moi c'est lingara muto yo azo pesaye azo kajouler. Moi c'est lingara muto yo azo tia à l'aise. Hein azana ngo atana besoin ya 100 francs. Azo pesaye. Moi c'est lingara bongo. Moi c'est lingi britande la té. Bon monsieur ba lingara moi makofi. Mais esika confiance ya li esika tendresse ses ali moi si avanda ka wana. Donc moi si wana oyo azalaka nango posa a retrouver yango oyo pa ya DiCaprio. Monica Deba Mutumuswa Maïla Lobaki abi tu as tout ce qui fait mon bonheur. Ozana nyonso o esala ka bonheur na ngai. Ailleurs DiCaprio a moni angote. Les autres n'avaient pas tout ce qu'il fallait pour passer la bonheur ya DiCaprio. Au moins moi si na ende a DiCaprio a moni que mama o ya bali azana nyonso o esengeli pour na bonheur ya DiCaprio. Boyebi via DiCaprio te boyebi passer DiCaprio te boyebi c'est que DiCaprio n'a pas connu na matière bolingo. Pour banda ko juger ti na ba niveau bongo. Mais c'est un peu compliqué ce qui batu ya mokili ba komi ko corriger bolingo na ba continuer ka ko rappeler que bolingo za loko la signature ya moto ne corrige pas une signature na ko sala nga boko corriger ngate ko lobi na signer mabe c'est ma signature elle est valable donc il faut tout accepter situation ka na ndenge wana vous comprenez et puis le faut quand même ko encourager ba artiste comédien pour lui bando benga biso ba ndumba bando benga batu ba aventurier bando benga batu ba infidèle le quand même les gens se sont ressaisis ba pété na musape komi ko kote ba komi ko honorer basi ba komi ko honorer mariage pour dire que sérieux de jeu continue dans domaine wana vous comprenez donc lobby ezalaki nanyanga balazaka nani artiste comédien na ba para ba zoboya mais lelo ba para ba komi ko accepter basi no ba bala au monde les a problème de botoke na ntiko vie de l'homme moi sinaï vie de l'homme moi si ya mukolo ya moi sinaï. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Tala batu ya mukili ndenge bazalaka.
Vidéo to kena mama âge, vidéo mukolo, moi si nae moins âgé. Bango mi balé. So talipe bango bana milai moko, mais comme nini, oh moi si on a bassin munene. Yango pena vidéo basi tala mukili nenge zali. Eza choua na ye. Asepeli na ye moi si ne robala, azala na bassin munene bo. Batali a été, bataille na bango ça va. Âge, vidéo ça va, moi si moins âgé. Si ko batali baluki. Ah, moi ça na moi bassin. Moi si munene bo vidéo la ke bala. Oh pena ko ma vidéo. Oh vidéo la sur na longue vitesse. Yo ka ba commentaire ba mukili. C'est-à-dire que yango tolobika ke soko zo bala ko yo ka no batute. Soko sali choix na yo ndima moi si na hôtel kele. Voilà. Il y a goûté business. Toi qui sous que moi ça DiCaprio ou abotani maman moi na nae. A mo réclamer ba droit nae. Oh il faut DiCaprio dédommager. Yo lobini el comment faut dans denga bali moi si mususu asali mabe fala ka bala ka yi. Donc il faut pas dédommager. Yo lobini loko wana. Boli misanga na yo lo ba maka mususu peut-être que bon voilà. Maman na mwana na yi. DiCaprio autaka tournage na mwana muke aoya na ya vandi biso to sobiye moko osombela mwana na ye biso peto yambi mwana na biso vana mwana na ti tournage ko sila DiCaprio partout akenda na mwana na ye maman nazalaki wapi une femme qui a porté son enfant à libumu 9 mois atika DiCaprio na mwana et ningo ba déjà ko tuyende aboma makambo ebele ya DiCaprio ya makambo su DiCaprio ko sala ope ko pese mbongo mais ceux qui atali mwana na kotike na nani na ko kende ndenge nini do arata makambo ebele ka pona mwasi wana na ko kamwa ke baloba ke akomi ko senga ba dédommager na ndenge nini po soki moi toyebi ke mobali soki abengani mwasi mwasi akinda na mwana mais soki mwasi akeiye moko atika mwana atika apina mwana kei na ye siko bo batiki mwana kolia komiti na niveau wana obiki na mwana na au sepelate mwana no sepelate maman na zoloba en tout cas ce que ça bongo réponse na nga yango wana vous comprenez DiCaprio c'est un bon papa c'est un bon parent azana ba qualité monde akoliseli mwana na ye wana na éducation modèle wana c'est un frère à qui photo do betela maboko ebele azaku na droit ya dommage intérêt nani nde ba dédommageaka na mobeko balobi nani nde ba dédommageaka ya goti o ezi mission ya biso ya loba vérité toki ba vérité bimi a parce qu'on a tout na question perception non nous différence ya libala ya artiste na non artiste ezalandeni en plein non ezalandeni et bon dans le niveau ya libala ezana différence mon côté ezaka libala soto bani na coutumier yo ko pesa kaka oyo basengaka livunga nini sapatu ya mama tout ça ba pesaka soto ke na état civil boko sala ka ndenge sala ka wana le nani officier de l'état civil abimi bo signer bo bimi alongi na ye zamba pambola soto ke pe na église et uzala kaka ndenge salimaka c'est quoi différence eza nini o azali artiste aza muto yo ayebani zomuna likambu na ye nyonso et ko bima et ko zala visible ko tambula na monde entier yo yebi mukolo ba DiCaprio ba balani obi combien de personnes ba balani peut-être même na ba politicien ba balaki ba to ba commerçant pe ba balaki ba tu ya mbongo ya kusakana te ba sale ba mariage des rêves et ça les maki c'est vendredi ou samedi passé au DiCaprio samedi passé ba mariage des rêves na ebisi hôtel ngo pe no non nzambe pe na dongi mbongo bimiawa ba mariage des rêves et salemi na semeno mais ba betelango lisolo te on se comprend batu ba lati donc on dirait bilambo e uti na lola ba pasoli na sachet o tali ndenge mutu lati boyobi non ba lobeli yango te ba o ba bel homme ba to ba sexy moi sur aza lokola sirène ba uti ko bala kana weekend ba lobeli ba mariage na bango te ba lobeli ya DiCaprio po aza un homme public. Ça déjà une lumière moto ayebani kombo ekende babatu ya sango c'est normal que ya DiCaprio balo moni différence ezaka na niveau wana mais na niveau ya bolingo différence ezate nion surtout ezaka ndenge moko vous comprenez mais sauf que lokola DiCaprio aza moto o ya yebani makasi yangona makambo ya DiCaprio pe ekei fo yebana makasi obomba ngo ndenge ni to bomba ngo te il faut y aller et puis il faut féliciter DiCaprio ngana ba mariage mususu tango akala ba artiste bazo batama donc alingi kutu te photo te loko te donc esalema na ngwa
Mais si comme tu as balé, le bique na bali, baninga et na si na bali. Pourquoi on doit en faire un problème? Mais en tout cas, beaucoup bravo na DiCaprio monde des anons ka bongo. Moni ningi ba le bela ningi pe ba le bela grand P. Moni grand P na doxy. T'as vraiment grand P na doxy. Mais na biso doxy le même bolingo na ngezali awa. Moni et doxy a trouvé na grand P tout ce dont il a besoin pour son bonheur. A trouvé un peu à grand P. Donc on a grand P di mi wana mais na biso mais makambo ça compliqué. Vous comprenez? Donc bilé ipine ya bela il va ezali wana. Ozomona. Donc grand P donc se retrouve. Et comme la bolingo ezali ka ke muta se retrouver à l'uzwa ou ya banezala kana ngo posa. Et tonda ezala bien. C'est ça l'amour. Bolingo ba corriger ka tening nazo continuer ko loba ezala ko la signature na yako corriger signature ya muninga. Azate. Ndiko gotie na lobi ndenge ba loba mingi. Pozaka ba les on dit que libala ya ndeko DiCaprio na mwasi na ye eza théâtre. Toro ba pe ya grand P ndenga na moni la rango. On début on peut za théâtre. Tous za bolingo ya solo vraiment. Théâtre zani. Théâtre za histoire. Vie à mutu pesa la théâtre. Ba ko citer ba na raison. Sauf que bango ne ba okeno na sens mabe. Vie à mutu za théâtre. Eza histoire, la vie d'un homme eza histoire o e bandaka o e komami pe o e kosuka. C'est comme ça nous avons so balinto ke na ninga théâtre. E bandaka. E bandi to moni pe na kati, to moni ba drame, to moni ba tragédie, to moni ba comique, pe na suka na pe to lobi ah, et ce qui ndeboye, c'est ça la vie à mutu. Vie à mutu ça dans ka théâtre, mutu to ça na théâtre na vie. Action na bandi na vie. Babandi mona nga na otambola. Bandu munanga awa na sonaki, bandu munanga awa na sengai pardon, bamoninga awa na melaki vera mai, bamoninga awa na sekaki, bamoninga awa na lelaki ezabo, to ki nonka bongo za théâtre. Mais non. Ndeko Gauthier, est-ce que c'est réellement théâtre tout ça ma mariage à solo? Pour l'autre linga tu bandé yangwana penza. C'est quoi bazo zelani? Tout le monde bango za télé réalité. Non, comprendre, mon ba te belé ba ça peut-être il y a des gens qui tenaient na DiCaprio, il y a des gens qui babane ko kanisa peut-être que DiCaprio oya aye na été. DiCaprio a fait son show ailleurs, on va vraiment bané ko tia mutema na DiCaprio, il pas à kanisa ailleurs. Il peut déjà avoir à filer d'un côté mususu. Sinon, tu as fait passer ton aïe. C'est seulement un message que DiCaprio a lancé dans mon kili que désormais, na commune de hôtel, désormais, na côté au désormais, mouté manangai et kangami awa. Tout le bas qui solo ya zala. Moni, ndeke a vendu donc DiCaprio zala na ezali, moi si o ya poli, moi si o ya bali pe, o DiCaprio ya bali, zala na ezala nka DiCaprio. Boni bolingi bola sa que non zala o faut zala couleur oyo, zala o fa na mazamatito te. Ndeke sala ka zala nae na choix ya matito alingo salela. Vous comprenez? Donc tout tika vraiment ba makamba bongo et puis naza ko encourager bande ko nyoso to peut-être DiCaprio à décevoir ba on ndimi peut-être DiCaprio à décevoir faut yeba que c'est un évangéliste désormais. O ba tu ba yebite DiCaprio c'est déjà un serviteur de Dieu, un évangéliste à teya kapina l'église. Ba tu bazo bongo na ba bazo yo comme teya. Et puis mouta osala bongo yeba que a touché un oin de l'Éternel. DiCaprio bien que tout le monde a gina ba scène wana a incarné un rôle nae. Mais il y a un statut, un oin de Dieu, un serviteur de Dieu. Attention, arrêtez de toucher na DiCaprio. Vous allez vous comprendre? Tu as une école ya bolingote, tu as une bolingo pezala na une école te que ba bio école mot bakotaka ba yekula ka bolingo donc bolingo ezaka elo nza matsa déjà na katsa mutu quoi. Bandeko boki ba vérité bimi a en émission to lo ba vérité ndenge ndeko Gauthier a paloli a bimi ba vérité nyonso. Avant to banda deuxième sujet na biso na pesimbo tena Anissé Mungala papa bio na Suisse na pesimbo tena Jofani Asa Emily moi na Bruxelles. Bavon Moulopui, mais c'est propre na Paris. Adélard de Milan, moi na poto ya Tongo. Na pesi Sumbotena, boss Adélard Joa Manzonzo, moi na Milan. Na pesi Sumbotena, Ange Pedro, moi na Hollande, papa propre. Na pesi Skombote ya Souka, na papa Augusto, Gabriel, moi na Italie ya Tongo. Deko Gauthier business. Toko tiko na deuxième sujet na biso, ya ndeko Barnabé. Ndenge ya lobaki na mokonzi akoyanga noa. Tento développer ce sujet na yo. Te na seki omoni et ça linga plaisir pour te beti masolo bolingo.
Vous comprenez ça, dans le couple moko na Londres, Valérie Mansia, Motema Rifin Kinzomba. Na sepela na bango po bolingo na bango ba yoka ki batute. C'est pour ça que batu benga ba balana te. Donc Valérie, merci pour matoi na kangama. Rifin aussi, merci pour matoi kangama. Donc mamoni makambo yo on touche pas. Moni mokonza mboka za lokola muto balobi na e nde balobaka ne touchez pas mais ouais. Moni fonction président de la République eza fonction moko sacrée. Okoki mutu kaka botoko la mokana tongo obandi ko désacraliser yango. C'est un péché. Vous omona. Donc pouvoir ya mboka yango de présidence de la République. Yango na babengaka institution ba tutu institution bozali boké mais institution président ebo babenge azo ko incarner toute une institution avant na mokonzi ya mboka. Voilà pourquoi okoki kaka te olamuki na tongo bandi ko moni lokola mwana na yo bandi ko moni lokola ndeko na ye omoni même moi si ya mokonzi ya mboka pas mona mokonzi ya mboka bafuyaka ye aye pena boy pas ko ta place mokonzi ya mboka liba ba checker pena ye ozomona tala kaka mutu oyo il ne s'appartient plus alinga bimba se obimate alinga ki ne place mabite kuno ko kendete ba comment contrôler yo ba comment ko gérer yo parce que mutu abongo ngo sakana ne pona nini tout le monde lokola donc kaka mutu moko pa tala obi Congo eza seul mboka oyo na biso ba to betaka na fesse to mona tozo biso to mona déjà makambo ba to muzo pe ba komi ko mona makambo yango moni na liste na biso na ba président Zuma tumba ya fesse to mona ngana la vice capitaine to mona makambo na Congo tozo yoka makambo na Congo vous comprenez yo lo bana mukonzi kaka bolobi ono d'ailleurs akozwa mbuma ata yo mona donc on va no kaka calme maka bozo boma mukonzi mboka akozwa mbuma na lingala na soni ngobani to bete bal akoyanga noa ngolo bani akoyoka soni bokoyanga noa okoyanga noa bokoyoka soni ezati ndre mango bote okoyanga noa lingelo baki okoyoka soni so tango zolo babongo mutu so zolo babongo sekaza azana ba assurance mutu so zolo babongo za lokola mona so ka vimbi seki mama za na se aholo bango na media azolo bango na télévision elingo baki na banga te nanya ko simbanga nanya ko sala ngelo ko na mboko te za malamu te aza papa Barnabé tant on a yoka que il réfléchit bien il parle bien c'est un homme intelligent c'est vraiment un communicateur vous comprenez Barnabé so zolo bo comprendre que non mutu azo pesa message vous comprenez il a passé un message qu'est-ce qui se passe dans ces pays vous comprenez il a passé un message c'est que le temps bakangi wana tolobani tolobana nte ke asali bongo na mokonzi mboka ngai kani na vandi bona bando finga Barnabé wimana ngai kani na vandi bat bobenga nganani tozona ka bongo na bi Barnabé yo sakana zolo ko zambuma Barnabé yo sakana zolo ko yanga noa to ko yanga noa c'est ezana ko mwa muke yo ko zambuma bato muki ba mona ngani olingo boma ya sali oni vous comprenez donc na vie il faut PR mo boto za na moi ba retenir na ba makambo ebele ko sala mukonzi mboka za mukonzi na biso il est vrai qu'il y a unanimité dans mokilité Christ même est le fils de Dieu Dieu lui-même sur terre a unanimité te ezana bato ba accepter ki ezana bato ba benga ke Belzéboul donc loi ya mo donc na nature ya mokili yango wana unanimité na mokili kozwa te Félix akozala na unanimité ya bolingo ya ba congolais te jamais de la vie mais au moins bato ba lingi yete lokola to lingi yete tokoki ko critiquer ye tokoki ko sala bana mais tokokoma na niveau ko finga te tokokoma na niveau te ya ko luka to bomaye tokokoma na niveau te ya ko luka to désacraliser to la sala mokili ke aza mutu te aza na pouvoir te non ça ne se fait pas ndeko Gauthier mbuma wa lobaki wana c'est que ça peut mbuma ya fruit mais bidu mamu boke na mbuma na mbuma ya munduki mbuma masasi plutôt tout ça théâtre traité hein maman théâtre c'est là scénario moko boy mais d'autres ben on va vie réelle sur scène hein même na théâtre to ba c'est la vie réelle sur scène hein définition simple ndenge ba formation ba théâtre biso tant ba lobi na on a langage na biso na mboka na biso na ki lingalogie na biso soki kinoiserie na biso kosakana na ngate na rolia mbuma dona beto bal ezala bongo eza bongo ye pa lobi yango eza bongo ayebi ke ezala bongo sauf peut-être kaka na défense na inde alobi rolia mbuma ndanga salaki wana rolia ba fruit est-ce que Félix a sengé fruit Félix a sengé ba fruit yami bale est-ce qu'ils sont amis ils ont grandi ensemble
akomoni là pas kumbele ba fruit mais soyons sérieux hein bazwa biso te lokola batu moko boye ozo komba ngai zo sala ngai pasi komona un congolais azo désacraliser mokonzi ya mboka omoni tala ba makambo so to encourager yango te vi na nga na yebite vi na ngai blanche lumière omoni vi na yo oyebite peut-être lobi o mtoza première dame qui le sait peut-être ngai lobi le ba mona nga kaka na mon cœur TV non na Congo Winner TV bolimbisa ba mona nga ah mais o ayebi lobi na nga nani peut-être nga lobi mona oza président de la République nga na beta ka tembete nga na obete lango tembete c'est que lobi na kolinga te tant comme président de la République ba finga ngai parce que Bible zo loba nengo zo mesurer ndenge ba ko mesurer yo c'est pas seulement être président de la République na cause na fonction na cause na responsabilité moko boy bato na zo conduire bato bazo kamba ba ko finga ngai ba ko dénigrer ngai cause la importante. Même na famille na nga naza yaya je suis l'aîné de ma famille baleki na ba koma ko budenga e kozala malamu te donc mutu na mutu quelque part azana moi fonction azana moi responsabilité azo senga respect même na libala métis noir hein Glody Lukala Kasongo la mère des enfants o nazana e kozala intéressante abana ko budenga abana ko manquer nga ba respect e kozala intéressante ngai pe pareil e kozala bongo te vous comprenez. Donc tout ce comme makambu wana to pesa na nous respect na mokonzi ya mboka na biso 5 ans na 2023 si on estime que tamboli malamu te o biso to bane ko zela na epesité to ko écarter ye et ça boité mama c'est pourquoi ko ko bomai na mboka oyo to zonga na makambu ba coup d'état vraiment na Congo na biso au moté que to zonga vraiment na retard et ça la raté. Ndeko Gauthier na moni couré kei pour tono sa émission na katsa ndaku mot de la fin no eza nini pena ba dédicace pena numéro na yo te bon mais mot de la fin nangé zakaka ke bandeko to nga nazo continuer koloba na sepela na mutu moko mayele Félix José ko alobaka na nzembo moko alobaka to mi kotisa te na mulungu ya bato oyo bazo fingisa bolingo c'est pas intéressant to pesa bolingo valeur nango to pesa bolingo sens nango bolingo zeloko moko ya bien mingi bolingo zeloko moko ya elengi na bolingo vie bolingo pesa ka vie bolingo pesa ka esengo bolingo pesa ka kimia bolingo esangisa ka bato bolingo ebotisa ka mboka mobimba vous comprenez donc c'est dire que to pesa vraiment bolingo wana valeur nango vous mona ya mibale to tika kozala ba champion ya ko corriger bolingo to ya ko critiquer bolingo nga na lobby lisusu na bandeko bazola na ngai na Winner TV ya mama Sarah Kabunji na lobby ke bolingo za lokola signature ya moto qui peut corriger ma signature nanya ko ngape na ko corriger signature ya moto te soki moto asali signature na ye on l'accepte comme ça na banque mbongo ko bima soki na signer signature nanga on l'accepte mais c'est un acte juridique ko ndima mabongo eza signature na ngai c'est à dire que bolingo ya DiCaprio eza signature na ye to accepter ngo bongo to pesa bango ba chance DiCaprio to pesa yo chance to pesa félicitations to tombeli yo vraiment obota taba mapasa vous comprendre yango to lobika ka na papi Nzao Lutete na Canada Mbingazor hein c'est-à-dire que oyo avant discipline na Canada makambu kwa papi Nzao Lutete le Mbingazor Lutete Nzao papi na pesi mbote na Canada na pesi mbote na Guy Maluti na France na Paris wana mona bandali ya Tongo voilà qu'on a pesi penza ba mbote na pesi sœur na ngai Iget Ineza na Londres kandeto lo bala beauté qui éclaire les rues de Londres moi si a pembe mbijika ndeto lo baka yena benga kaili shwa to tebeta masolo bolingo awa ça y est que masana nga moko mais non na mituna ka nzamba za malamu akutanisa ina Godé to benga kaili shwa moi avec mon ami Guy Umberto Kabisi vraiment na pesi couple wana ba mbote belé po boyoka ki na binote Godé po yoka ki na yote yango no vandi na Guilin masana ngai Umberto vraiment na pesi ba mbote na pesi oyo poto beta masolo bolingo mutu na bolingo nae mutu na musapi nae kotaki alliance yeto bengeka métis noir la mère des enfants Glody Lukala Kasongo na pesi vraiment mbote na pesi mbote na mama Bokilo na Bruxelles ta cité mama Bokilo na Bruxelles mama Adrienne Nongi tantini ya bato ya Obed Kabia tantini ya bato ya Igor Nkolo otolobaka la barbe pelouse vraiment si vous avez aimé cette émission bobengi biso na plus 243 90 352 68 65 to continue ko beta masolo mais to bakisa matena mulongo ya ba oyo bazo fingisa bolingo merci merci na ba abonné na nyonso balanda ki émission to lo ba vérité
nayebi ki boyoki ba vérité nyonso oyo esi uti kolobama awa na ndeko na biso Gauthier na pesi bambote na ngai na boss na ngai Sarah Kabundi na pesi pe mbote na mon réalisateur Zuma Tumba mobali ya mbinga mobali ya libandi na pesi pe mbote na couple tellement to mama bolingo na pesi mbote na couple moko couple o ezaka inséparable couple Paulin na mwasi na esunda kame na mama na ngai na pesi mbote na babone na nga nyonso abo s'abonner lisusu naza posa ba commentaire na bino ba j'aime na bino na ba remarque na bino bambote ba bisous bye.